Ma mission TV, le miroir du monde. Makambo FCC Salio. Makambo Kopa Kabunda ya na ona IDPS. Nazolo baboye. Biloko wana akenda ko signer yango. Na tina azwa oya epara gato ya kokota na ensemble kuna na bureau. Soki vice président. Yango nde bomona na bwaka kimbwakela basala kalikele mbana mutaza na posa kobonga te soka lieli kelembe kufu. Makambu oyo ya FCC cash. Pona nga mariage ana ife kufu. Yango nde na moni président lobby batu msu ba mata likola cheval. Vous voyez, c'est que dans le pouvoir. On va balancer sur les réseaux sociaux, voilà. Mais il a dit, mais pourquoi la tenue n'est pas de la coalition? Non, le problème est ça d'abord. Il faut que Babibi, dans la vie, il faut éviter de faire de nouveaux amis. Et Souka Amabe. C'est-à-dire le 19, nous avons la première pierre de l'arrestation à Kabila. On a déboulonné la dictature. C'est-à-dire nous avons la première pierre de vendredi. Ceux qui vont soutenir, nous avons combattre vendredi. Mboke ezoko tambri et Mati Fati a la responsabilité na e akanga Kabila wana. Oyebi makambo bakenda ko signer ya FCC cash. Fati atindanga mutude. Nazo lobango lelo jasimsa. Nazo kabatu msuba wabenga nga mibatela. Mibatela kabungi nda obomanga nga gardien du tape. Biso tozo bima c'est une manière de s'exprimer. De revendiquer. C'est une manière de s'exprimer. La rue, pourquoi Bobanga la rue? Bango balaki si vous marquez, bazalaka na bango ba kabiliste caché, bazui ba voix na bango ba PC, batu ya FCC. Ma mission TV, le miroir du monde. Ici, ma mission TV en direct na 10e rue où Toye Lelo. On a nini parce que pas plus tard que quelques jours, tu as qui bino émission mon compte de Kofis Mukoko. Alors bah qui est à Kolobakaka après élection il y a ba gouverneur. Alors ma mission TV le miroir du monde ndenge to sarabino to sarali so na bino sika information ezali. Lito inabino pourquoi pas makolo na bino ko kita en temps réel cause de la bino information yango e pousser biso to kita lelo na 10e rue na temple to kutanana gardien du temple. Pour ameka koloba makambo ya lobaki ya koloba makoloba nini question mark ma mission TV ici topesi mbote mbote ne Kofis Bibi Kapina mbote boni ouais tozaka na o abengi la lutte continue. La télé c'est les images promesse au salaki na ma mission TV olobaki après élection ya ba gouverneur okoloba nini tozala ki wana na kati assemblée provinciale biso ma mission TV et tozwa ki ba image so diffusa ki échec ya UDPS bo condamna ki ba député na bino bolobi ke ba député na biso ba député corrompu. Cette fois-ci vos députés ba respecter 12 voix na bino bopesi lokola bino boboya corruption bozo lelani. Bon le premier ça d'abord coup de chapeau na ba député mais échec wana eza na mwa ba voler belé eza programmation au Kabila salara déjà na caporal na enanga. C'est-à-dire ba programma déjà parce que un dictateur alingaka kendeka te alingaka pas zonga. A programmer déjà peut-être à zonga nae na marque que corruption ba député provinciaux ba kende ko voter na ba biki na caméra. Les députés provinciaux qui ont voté accompagné na ba témoin na mona ngote ata na ba Iran bamboka o bazanga critique la démocratie et européen que Gentilingo Bila a payé 3 millions de dollars déjà na ba député oyo baza provinciaux to zo koto yo bato la muka bande konabiso à la muka balakisi vraiment que le malheur de un le bonheur de autres balakisi vraiment que bango bazalaka na bango côté na biso te omoni bibi ngano toko swana mais à un certain moment toko privilégier intérêt ya famille
bazwi bavoi na bango bapesi bato ya FCC babiloko wana tout préparation na biso mo mpe na kati ya IDPS au lieu de préparer l'élection pendant la formation bamakambo ebele makambo yango tosala yango kaka na bapembeni tozalaki beaucoup plus pris na makambo mosusu donc biloko wana tout esali yango nde nga personnellement nalobi ke nous avons perdu la bataille et non la guerre et nous allons gagner la guerre so tobimi na nzela parce que au Kabila sali arrivé à gouverner avec gouverneur au bazar de la cliture ya bakimbuta ba continuité ba kimbuta batune ba gentili boyebi bango makamba sala na ba soki na ba yumbi ozo comprendre a kokate déjà muta kokate ba yeko zwa ba chaye e simba te yango nde nazoyebisa na ba congolais tout dès le début de cette émission le 19 vendredi avril tozana babengi marche pour déboulonner la dictature. Makambo président Lobaki il va déboulonner la dictature, il faut tout en application, c'est ça rôle na biso ba combattant. Marche wanezo salama et Robanda échangeur qui parlait du peuple. Marche ezana motif déboulonner la dictature, soutenir le président de la politique nae. Deuxième motif ezali ko protester na vote oyo ya ba gouverneur corrompu. Et enfin, tokotanga memo oyo toko komisaka pétition oyo zali na article 5 oyo lobi ke tout pouvoir émane du peuple. Il faut bazong sa pouvoir ya ko voter même ba gouverneur, même ba bourgmestre et pas peuple congolais. Tokotanga ngo tokochangwali. Ndeko fils mukoko bazolanda biso de partout. Alors tolinga to tia confusion na mitu ya peuple congolais te. Bino bozali parti au pouvoir. Boko bimana nzela ndenge nini? Les partis au pouvoir et le but est que so fati hein abando sala mabebo chikae. Non. Parti au pouvoir et le but est que ndenge zawana il faut bando cautionner ka mabe. Tozo bimana nzela po mibeko bachaka eza fatite mutachaka. Oye sali ke batuba bazwa soki bakomi ba député bakomo linga bazwa ba jeep na komba peuple. Et choquer peuple nyos. Nga nazo initier pétition wana. Oye il faut na récolter ba signature pour loi wana ya suffrage indirect kweya. Bazongisa pouvoir wana n'est pas peuple. Et le but est de salir rébellion vis-à-vis du pouvoir. Moi, je me dis que ceux qui au lobby au Kenya dans un contexte où on a quelque part beaucoup ça doyen a eu failli le raison. Nani. Il y a comme sa population en Nzela ko kende ko réclamer aux ali droit. Il y a linga ko sala rébellion na ba ancien rebelle o ba mbemba na bambusa nyamwisi. Biso tozo bima c'est une manière de s'exprimer. C'est une manière de s'exprimer. La rue, pourquoi Bobanga la rue? La Constitution dans son article 26 est lobby. Tout Congolais a droit de manifester et d'informer. Nazo kende koye bisa gouverneur qui na rotambola ba Congolais ba kolandanga pona makambu oyo. Le problème c'est qu'on compare na madilité. Yendenga zawana batuna ekutu bazu 8 voix. Ba ndimi ba kabango pa satana. Vous comprenez? Ba bimisi gentili. Muta bongo siko bo continuer ko benga opposant. Tozana ba débat na te. Nazolo ba bibi ndenge zawana vendredi le 19 mars wana. Boyebi ba marche bo senga la fils ngome mutu wana za dérangement Kabila. Ezo senga soutien. Soutien, il faut tout ça la batraque, il faut un mobilisateur ba kita. Bobenganga na numéro nanga o na opesa na soutien. Mozo monate esika mosusu tozo mona esengo ezali na kati ya UDPS. Bandeko mosusu tozo ko constater pena ki baza na kati ya joie baza ko savourer pena pouvoir et yo na ngambo na yo oza ko revendiquer ndeko Jean-Marc Kabundo azali président intérimaire to moni likolo apunda na bandeko FCC baza ko sepela et puis bazo talisa ndenge pouvoir epesa kanyonso il était vraiment tout content. Yango ne nazo regretter ma bibi ndenge matériel
et Memi Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound lelo a commis chevalier Lipunda Kidi. Et zo c'est que ça n'a pas. Puis ça n'a pas si l'air dans mon image. Pour na yo zalaki na kinga katite. Non, le problème est ça d'abord. Il faut que Babibi, dans la vie, il faut éviter de faire de nouveaux amis. Et sous Kamabe. Toi, bakomi, ba camarade à Jean-Marc Kabound, ba qui matana bango, peuple a souffrir. Na moment akema. Yangonde bomoni babiloko ezo argumenté sous réserve nangai. Bibi nazo continuer ko bomba na makambe lelo nazo obligé na loba. Po nazo mona neti sere dazo finanga na kingo chaque butu. Oyebi makambo bakenda ko signer ya FCC cash. Facha tindara mutute. Nazo lobango lelo jasimsa. Nazo kabatu msuba wabenga nga mibatela Kabound nda obomanga nga gardien du cap. Nazo loba boye. Biloko wana akenda ko signer yango. Na tina azwa oyo ya epara gato ya kokota na ensemble kuna na bureau. Soki vice président. Yango nde bomona na bwaka kimbwakela basala kali kelemba na mutaza na posa ko bonga te soka lieli kelembe kufu. Et puis si que biloko en fatia gangela eneti mwana muke mais l'air c'est salami. Tellement na eu des pes ba cadre belé ba koma wera mususu Sankara ba bengi batu balobi. On avait nommé un informateur. IDPS étant un parti des martyrs. Ma bibi, ma kambunyo, c'est ça, ma parti. Ce que ça m'a bé. Okomona batu ba miye la rabango mo balobi non. Ma kambuwa ya FCC na biso. Ba kombata ba linga ngote me ba melisa bango ngo na komelisa ngala telemi bo na zolela. Parce que j'étais minoritaire. Lelo na ekoloba boye. Lelo na ekoloba makambu oyo ya FCC cash pour nga mariage ana ife kufu eza mariage lokola ya mosantu na mwasando bibi tuna nga ife kufa pona ni nga déjà na rokamwa erozolo bake kokufa po ko bangi ezali ko yeba kende ko Kabila bato nyonso bayebi ke azali quand même na ba soda tout au long na ya pembeni na ye azali na ba soda basala ga coup de makambo wana soki ozokendela soki bobi bokende nango ndenge wana ekozala trop brutal population akila ekotanga lisusu bino bobengaki yango passation du pouvoir pacifique. Passation du pouvoir pacifique et continuer na baje de cache ne. Bino nde boye bien. Nazo yebisa obibi ngana zala na Brazzaville na mona makam. Ipa des série na kendaka exil. Na kima kabilo a bifle wan. Na le nazo te kama pa pembere. Pona lia na souvenir. Ipa des parti à l'Isuba na PCT. Basalaka coalition. Et comme il est l'Isuba comme le pouvoir, après si baninga, critique réel na sport. Communiqué bima na 10h. Na 10h15, PCT lobito rejetant au Petobomi Alliance. Makambo FCC Salio. Makambo Kopa Kabunda yana on a IDPS. Pe a Melissa Ngobato. Bondima. Nanya ndima. Bozo pouvoir, bozo na esengo. Tika, ezama 37 ans ya komba. Yokananu. Tozolo ba makambo pouvoir te makambo ya alliance ya coalition. Pona ko bimisa premier ministre. Makambo Kabunda yana on a IDPS. Vous comprenez? Nga personnellement na zomona soutina na ngoto. Na minute na zolo bana ezali ke makambo wana il faut totika FCC. Ceux qui baza na majorité. Basala na majorité na bango wana. Le kola ba botama depuis libumwa mama na bango bazaka ba miyibi. Ba yiba to kanga ba. Olie yango no moni tina na loba ke ngana ko salate. Pona mona na ngana ke sala na bato baza maboko salite ngana maboko pembe. Vous comprenez? Le problème est ali Makamwana Fati atika ba bisa premier ministre na bango. Le col a peuplé. Vous comprenez? Après ça ba majo.
Mais l'air otika premier ministre na bango Fatisco atia vraiment ba tie rigueur. Ata bike bungi boloko. Yango ne nazolo baboy. Bolelaka au départ à Kabila ne déranger. Na bandi na Soudan peuple congolais. LBC razo kende likolo ka lipe mataki akei. Bakson nazo banda. So bo soutenir te boloba bo bengala minga soutenir. C'est-à-dire le 19 nazo tia première pierre ya arrestation à Kabila. On nazo benga déboulonner la dictature. C'est-à-dire nazo tia première pierre tozo bandango vendredi. Soki bo soutenir na bengi sou ba combattant vendredi wana. Mboke zoko tambri et Mati Fati azwa ba responsabilité na ye akanga Kabila wana. Mais le 18 tozo kake corps ya Kondo Tshisekedi et kokita na Kinshasa. Le 19 pour marcher ndengeni. Le 18 eza bato o baleli kelemba o ba comme na ba nouveau ami ya FCC. Bango nde ba bwaki yango na Facebook et corps Tshisekedi koya. Mabe zati. Soki corps koya le 18. Le corps ekiti le 19 na tongo tellement que to kokunde ko sala 3 jours. To sali na en marche. Po mutu pe ataza matanga kenda osokola. Marche ko sala neti o ba lobby. Dernière marche Tshisekedi a mona bana ni avant kota mabeli. Siko marche yango eza ya ko déboulonner dictature. C'est-à-dire pendant maman Marthe azolela, biso tolela Tshisekedi na marche. Ba okoka ko pousser te kena annuler marche wana. Et sur côté si lettre kuna na kati ya hôtel de ville aux autorisation na yo nyonso. Ba informara nazo kendo côté sa lettre dès que to aussi ça nous émission. Nazo côté sa lettre na pesa ba itinéraire ezati palais du peuple. Marche bibi yebisanga mukonzi de pesa après makambo a telemi aloba. Oyebi soki o changer régime hein. Keba okobando bosana na ba tenor bon lit de pesa vaincu. Batu na minute ba komila na ba bord climatisé, peuple azo souffrir nan. Batu ba komi na ba jeep. Botu na bato bino bozolo bangana tika ko take bango. Ba jeep o bazu ngo wapi. Botu na bango. Fati tolobi ba voiture atambola nango. Ezali ya l'État soka longwa ko tikango mais yo sala kate ba dipo bango bazu yapi bibi sona lingina lobako batumsu na tipo tie miswe sila bako tout à pile ba mélanger na acide ba meli ba kufi esika bandeko musu bazali kosenga annulation ya ba élection ba gouverneur ou eleki to moni ndeko Muyambu kuna na Lubumbashi et pas ko réclamer annulation yo koloba nini. Bon, le président a la mesure penza ya ko annuler ngo poto mona. Est-ce que ça président eza président mutako mezi a ko annuler ngo président za sénite. Wana eza G. Babiloko ko senga ba annulation batu baya ko rejoindre nga na o babengi action pour déboulonner la dictature. Batu ba mona honnêtement c'est qui mais na minute tala. Action to bandao vraiment na besoin. Et ben dans le 19 muta kufata mona. Bino mo boye binga so na lobi muta kufata mona. Tozo bandango le 19. Nga na sala na fonction publique. Na ya kaka chaque jour limité tinde na linga na zo accident ka na limite. Na za capable ya bando marcher chaque vendredi pour Kabila. Pe chaque vendredi ti so na marché na moni marche yango eza pacifique. Bazoyo kaka ate. Na matisi volume ya marche. Mozomo la que président pe na part na ye apparemment azali na makambo ka kozolo ba président pa zo ko sala ngo pe na part na ye pour depuis ba pesi comme ndeko Albert Yuma comme ezo bimate et premier ministre azo bimate jusque là. Le président ndenga zana azo sala ezande biso ce que faut to pese o ba bengi. Yango nde na moni président lobby batu msu ba matali kola cheval. Au lieu de passer mot d'ordre, j'ai donné ce mot d'ordre. Na pesi mot d'ordre, na minute on a travaillé, on a un renfort na bino, bande konanga diaspora. L'obito ça la marche pour déboulonner dictature, l'obito au bando ça la marche pour na marambo ba douane. Ndenge na bandi bongo, boye ba ki na bandi on balama. C'est-à-dire, ezakutu blagité,
naza vraiment na besoin ba soutien. Tokomi na suka ya émission na biso pona mokolo ya lelo toyebisaki bino ke ndeko fils Mukoko alobaki akoloba akozala na momoko ya koloba après élection ya ba gouverneur et pona kozwa temps mingi te alobi azalaki vraiment bref na mona ye o ya pesi le 19 avril akobima na nzela mais toyebi te ozobengisa penza banani ba membre kaka ya UDPS ba combattant UDPS to population congolaise mobimba nazobengisa population congolaise mobimba oyo azalaki choqué d'abord na makambo ya élection ba gouverneur oyo nazobengisa tous les tisseredistes ba rejoindre nga ba parlementaire debout ba force du progrès ba tout 11h tous en échanger to démarrer marche yango nde nazoloba bibi kaka eza boy numéro na nga contact po il faut na sala ba track déjà na minute oyo nga na kabunde eza neti mwa tome géri pour nakosala ye demande te pour la vérité blesse au lieu que la vérité est franchir mutu mais batu misu bakoma koyina batu mpona ba vérité le problème ezali naza na besoin ya aide na mino il faut nasalisa batraque il faut natinda bamobilisateur po marche wana tozobanda boyebaki ekokende neti ya Algérie nga naza na makili ya barévolutionnaire ekokende neti ya Soudan c'est-à-dire numéro nanga contact eza plus 243 85 084 65 55 plus 243 85 084 65 55 so bobengi nga bokozwa nga mo gardien du temple soki eleki te seke na ba parlement debout pour na travailler fort la lutte continue le peuple gagne toujours. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, ma mission TV, le miroir du monde, Toyaki Lelo, na temple awa potokutanana gardien, yé à lobby, monaye oyoyo, a prometaki na population mobimba à Koloba. Après l'élection, il y a ba gouverneur, à lobby, biso to pensé que to suki awa pona mokolo ya lelo, mais entre-temps, merci naye pour natant oya disposé na ma mission TV ya Koloba. Mot d'ordre, topé ma mission TV za la moto ya liboso ya ko diffuser mot d'ordre Oye à Pessi Mokolo ya Lelo. Merci à Richard Kapoukou derrière la caméra, l'un des soldats de ma mission TV. C'était bien moi, votre servante Bibi Kapinga, à la présentation de cette émission Kinshasa Analyse. Entre-temps, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Ma mission TV, le miroir du monde.